Sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya pasi, sango ya kolelisa, sango ya pasi, sango ya kosala pasi mingi makasi. Surtout pour na famille Libota, bande konanga famille Libota, est-ce que bozali bana nyonso ya Belle-Vie kandi Poutine de l'écriture, bana nyonso ya Belle-Vie kikusa. Est-ce que bozali bande konanga toye kozwa matanga na tongo ya lelo. Toye kozwa matanga bande konanga matanga ya comédien na biso Tegra da Silva la famille ezo sala pasi ya makasi ezo sala pasi ya kosakana te ezo sala nzoto malili. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne InesNM officiel, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na bandeko na biso nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore, boyei malamu na chaîne na biso ya InesNM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso et salemi keno oya kokota na chaîne na biso ya InesNM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka massivement bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Bandeko nanga ngonga notification wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que InesNM officiel akobanda koyela bino ba dossier ba makambo ya sika bokozala directement informé pour vous informer, c'est notre devoir kande na yebsaka bino. Bino pe kolandaka biso eza bongo devoir na bino. Lelo mama InesNM officiel la famille ayeli bino sango ya pasi, ayeli bino sango ya mawa concernant mwana na biso oyo tobengaka Tegra da Silva bandeko nanga toyebi biso nyonso ke mwana wana ajuaka bongo epai ya Poutine de l'écriture la patron na Belle-Vie kandi ya ba Belle-Vie bandeko nanga koya kolala kolamuka na ya pasi. Koya kolala kolamuka na ya mokili mawate, koya kolala kolamuka na ba dossier kilikili, koya kolala kolamuka na ba dossier ya makasi, koya kolala kolamuka na ya nzoto malili concernant comédienne na biso. Nini lekaki, liwa yango eye na nzela nini, liwa yango eye na ndenge nini, liwa yango eye ndenge nini. Tegra belaki to Tegra belaki te. Likambu nini na via Tegra. Elobi ata bandeko mosusu mama Ines awa na mokili ya lelo tokomi kaka bokolala kolamuka bokoyeba te soki bokolamuka bokoya kovanda boye mosusu bato bazokufa kana se ya kovanda ezaka pasi la ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi, mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso ozana ba bouton ozana ba tache ozana ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli.
kande tobeta lisolo la famille beauty by Glade ba solution ya makasi ba solution ya kitoko ezali kuna pona bandeko nyonso oyo ozotungisama surtout ba papa papa kolemba lemba ebandi papa makasi ezate en tout cas bobenga na lombangu beauty by Glade kuna ba solution ya makasi pe ba solution ya kitoko ezali na bandeko na biso makambo a poso teinture eza bien te batage babouton banduta oyo nyonso ka na nzoto na yo en tout cas bobenga beauty by Glade kuna makambo nyonso eza kaka na solution na ndenge ya kitoko pe na ndenge ya malamu voilà tozonga na sujet na biso ya mwana na biso leki na biso mosusu tobengaka Tegra da Silva comédienne ya Bellar Production mwana penza ya Belvi Kandi poutine de l'écriture bandeko nanga nini ekomeli ye nini esali keno lelo mwana na biso aya kotika biso abelaki to abelaki te Tegra ka ndenge bato ebele nayebisaka bino toujours bacomédien na biso eza na bacomédien oyo babimisa ba vie privée na bango ekoma nango ba vie publique mais eza na bacomédien mosusu oyo baboya penza kobeta lisolo ya ba vie na bango ce qui est normal nga na kondana na nga mutu te parce que réseaux sociaux eza réseaux sociaux tout te que non okoki komema nyonso ya yo vie na yo nyonso mobimba omemango na réseaux sociaux il y a de ces personnes o bamema nyonso ya bango na réseaux sociaux mais lelo oyo bakomi kozwa ba chantage ya makasi Tegra aza moko ya ba comédienne oyo apréféraka makambu na ye avanda nango na motema na ye alingaka te bato bayeba famille na ye bato bayeba vie na ye te bato bayeba nini abando linga na ye te Tegra azalaki na famille moko azalaki na grande sœur na ye babando vivre na mama na bango histoire ya papa na bango en tout cas eza histoire moko batikala kobetela biso lisolo te alors tango abando vivre na mama na bango eyaki kosala que grande sœur na bango abandaki kotanga azalaki na université ye pe azalaki na école secondaire azalaki na humanité kande toyebi mutu déjà soki apase à partir ya 3e secondaire tobengaka 3e des humanités ezalaka bongo sikoyo grande sœur na université tango grande sœur aza na université wana grande sœur na bango azalaki na livre moko oyo abandaki kotanga siko livre yango abando linga te ata mama na bango atanga yango te me bino moko boyebi kaka soki bana baza ya kolandana ezalaka kaka oyo aye na nsima azalaka toujours na tendance ya kosala makambo azwa biloko na yo asala boye mosusu oza te alataka bilamba na yo alataka basapatu na yo bana oyo balandaka biso na nsima ezalaka kaka pasi pe mawa alors ebando pesa grande sœur wana pasi ya makasi chaque fois abando olobela kaka Tegra azoyebisaka Tegra simba na yo biloko mosusu ya ngai mais oyo etali penza makambo ya livre komekaka kosimba te Tegra de son côté atikala na ye koyoka te Tegra de son côté abandaki na ye kolinga koyoka ata muke te donc so babeteli ye ka lisolo ya livre wana ye il faut kaka asimba akende kaka kotanga ngo yaya koboya ti yaya komi kobomba livre wana quelque part na kote ya Tegra ya azobona ka ndenge yaya azobomba amonika comme azobomba seke eza na mwa eloko moko ya malonga jour mosusu yaya akie na cour ka ndenge yaya akendaka Tegra de son côté akotika na biloko ya yaya kobanda kofuye azofuyaka atala boye mabe azonga boye mabe akota koto mabe asala boye mabe jusqu'à ce que aye komona livre yango tango aye komona livre wana akomi kotanga yango asali nini abomi na koboma mwinda na salon pour que ata mutu soki akoti akuta ye te yaya pe azongi ka ndenge après bacour na ye yaya wana azalaki pe mutu abitambola yaya aye kokota na ndako boye apelisa mwinda aye kokota Tegra na livre yango Tegra azotanga livre wana la famille yaya aye koganga alobi Tegra osali boye pona nini osali makambo minene boye nasali yo nini pour que na mérite oyo nayibaki ya nani pour que naya komérite oyo eza nini likambo nini Tegra atikala na ye kokoloba te akomi neti baba akomi neti kizengi bomoni ka bana kizengi ndenge bazalaka mbala moko na kokata koloba ya Tegra eye kokata maka wana
nako bouger ya tega eye kokata na ka wana mama azonga na musala boye akuti mwana azolobaka te mwana azobujaka te mwana akomi neti kizengi la famille histoire moko ya pasi mpe mawa bamema mwana na hôpital kuna kutu nde ezalaki problème baye komema mwana na hôpital solution yaki kosalema nini tegra aye kokufa la famille ka nde boyebi histoire nazobetela bino lisolo bandeko na nga eza histoire ya filme na biso oyo tobetaka lisolo chaque jour oyo ezoleka na famille libota ezoleka na Bel Art Production filme na biso la drame de la séparation la famille eza filme moko eye na makambo ebele eza filme moko eye mpona koteya bato ngai nalobaka toujours bafilme ya belle vie eza bafilme moko il faut olanda ngo soki olingi olanda ozala te ke nona azala presse natala nano épisode oyo kuna lisusu na kosote bandaka na épisode ya liboso ntina suka ocomprendre makambo et surtout la plupart ya bafilme ya belle vie ezalaka baréalité oyo elekaka na communauté na biso eza baréalité ere mosusu nano ekomeli yo te toyebi te lobi oyo ekoki kokomela yo mais soki osi oza na mwa ide moko boye ata situation moko ya dijar eyeli yo okoyeba ndenge nini ya kosote situation wana okoyeba ndenge nini ya kobima na situation wana okoyeba ndenge nini bandeko na nga ya kosalela makambo eza bongo en tout cas ezosala pasi ya makasi yango dans la vie bisimba simba ezalaka bien te nga namonaka ata basi mosusu omona ata na nzela akuti baza na camarade na ye sak ya camarade atiki sak ye azokende na pete nyonso kofongolaka sak ya mutu siko ntango ozokende kofongola sak ya mutu soki mutu wana aza na bakisi eke na sak na ye nyoka azali okosala nini na bato mosusu oyo bazalaka na sanse ya kimoyibi boza na taxi ere mosusu bomati biso bino nyonso na taxi omoni ka saki ya mutu ozaka na tendance okende kofongola saki oyiba soki telefone na basaki oyo tomemaka il y a des réalités eza na makambo ebele ebombamaka na basaki eza na baréalité ebele ebombamaka na basaki oyo toyebaka te saki ya mutu basimbaka bisimbasimba te ata soki bainvite yo na ndako ya mutu ezalaka na bato mosusu soki akomi na ndako ya mutu agitation ebandi asimba kote oyo ya bien oyo boye toyebanaka bilongi me mitema oyo ezalaka na kati ya mitema toyebanaka te eza na bato mosusu mosusu baopesa bino face ya bato oyo basambelaka bato oyo bapriaka bato oyo bazalaka bien na nzambe me nzoka na kati na bango kibonzambe ata moke ezalaka te kibonzambe ata kutu ya koluka ezalaka te tomonaka badossier wana makasi tomonaka yango partout tozalaka keba na mokili oyo lelo tegra ke kokufa na liwa ya yaya na ye yaya azalaki ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko na nga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran
na bino bokozala en contact na Glide Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numero na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.